Nzela mosusu te na kolanda, bobelese nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Ai batalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mosikoli oyo asikola ngai ye, liboso ya banguna na ngai, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ekosaka te. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman mignonne. Je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabino, nouvelle obosé la kanakati chaîne nabino, ozali B52, la mignonne officielle. Lelo tu es libino, analyse sur cette affaire de notre film sur Belle Vie Kondi, sur Belle Vie TV, pardon. Notre film Likamona Mabele. Oh, sangwema. Likamona Mabele, sangwema. Et rappelez, bisous les sous-sous. Groupe Salongo, voilà vraiment Belle Vie. Elle est toujours sur le pas de ses parents. Elle est toujours sur le pas. Il y a bateau, il y a Kutaka. Tellement babanda ko sala msala kitoko ba pape lombe ba mama Chako ba mama Boli ba mama Bomengo ba mama Mabeli, donc elles sont nombreuses, ils sont nombreux. Alandi penza lokolo na bango lelo tozomona likamona Mabele. Vous savez la grande famille film oyo, moi je ne sais pas ceux qui na kolo ba Belle Vie ana machine moko na mutu na to azana eloko moko na mutu na oyo esalaka ke aye la kabiso ba film ya modèle oyo eza ko rééduquer masse oyo eza ko éduquer batu ebele. Vous savez les comportements de notre frère papa Nabiso Serge na maman Nabiso Milo, il y a beaucoup de gens na ba comportement na 40 ans chez le parent, mais il est à l'aise, elle est très à l'aise. Soit zumwa mbongo ye ka staff yo kamilo ndanga zo beton che wana na lemba wana tong bazo bele la 1050 wana yezo matisse mafuta ezo maitsa mapeka aozo conscience ya vie na été au moment où vie ezo kende liboso ezo zonga simate. Surtout moi leki na bango asuka lokola junior, il a quand même des ambitions, il a des bonnes idées que à son moment le pango na ye pour à construire pour demain. Ba parents na biso o batikela biso ba mapangu batikela biso héritage, c'est parce que ils ont travaillé, c'est parce que ils ont essayé de faire quelque chose de bien. Ba parents on peut batikela bana bango et l'autre côté c'est pas dit que basala ngona encore peut-être qu'il y a eza qui manque d'argent, moi basala autrement ezala quitté. Mais tozo mona na kati ya famille na biso ndeko na biso turbo 1050, maman 1050, et puis ndeko na biso papa Serge na junior tozo mona nenge bazo tambola. Et puis chose grave, lobby na 6e épisode oh total ki lobby ndeko na biso papa Serge aketi na point ko manquer papa leki na ye. La grande famille, vous savez quand on dit la famille est sacrée, la famille elle est vraiment sacrée hein. Baloba malédiction sans cause ndezwara mutute. Mais na minute wana heureusement ndeko na biso papa jia habité na lobali kama mabete poso na lobby ezwa bino na limbisi bino. Jugement ya Nzambe eza plus fort que jugement ya bato mokili. Nzambe soka décide à frapper yo. Ka nenge soka décide à tombola ya sekisa yo eleke la batu. Ka lo lengi monso Nzamba se décide à bi mwana azokema be non fona zong sena nzela.
Nzamba se décider pour tout le monde na omona de asuka ya papa Serge na milo ndenge ezala. To longwana toke na famille ya maman na biso ani. Aujourd'hui maman ani ne plus là na kati ya film. Pourquoi? Parce que moi nanae il a donné beaucoup plus d'importance na musala nae que na famille nae. La grande famille. Ba parents baza bato saka na bango te. So Bible oloba na biso ke ba parents baza banzambe na biso ya se. Parce que c'est Dieu là a yebi la force. Mon boti oyo a memi yo pendant 9 mois de grossesse. La grande famille, vous ne savez pas combien la grossesse dérange. Ba morning sickness, ba kosanza, excusez-moi le terme, ba fatigue. Mais au moins maman atana zemina e komi munene azo sala o zali ba duty na azo sala o esengeli na e asala. Pourquoi? Parce que azo protéger na nu mwana na e pe azo luka abongisa futur ya mwana. Ba biso to za ba témoignage. Moi ma maman partait na banzela ba masuwa. Banzela ba mituka kokeluka mbongo rien que pour que ngana tanga. Allez siko lelo maman e bongo. En tout cas, le peu que je gagne, on va partager. Hein. Je vous jure. Ma parents m'ont sakana bangote. Ma parents moi na mon témoignage na zaboé na za mon eloko oli za malonga te je préfère ban nga balia. Batonda baza en bonne santé. Moi je veux me débrouiller na rolité. Je suis une battante, je suis une donc na rolité na vandinzala mais ban na nga balia. C'est ça un parent. C'est ça une mère. C'est que Bobo soto la maman ni sa maman l'aimait beaucoup. Mais Bobo l'orgueil. Si ba français ba olo ba ke l'orgueil précède la chute. Biso ba tamokili o tolinko yo kangoti. Tolinko comprendre te. Donc molo ba la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nature faut enseigner à biso. Hein? So bani ya makutu ayebi ke oh mama nanga. So kamoni kombe likolo ya mwana ya bata mina sama papa mama ne po ayebi ke na sama papa mama nanga na ozala protéger. À combien plus forte raison biso bato nzamba pesi bon moya pesi yo ba capacité nyonso tout asali yo mutu asali yo aide semblable na ye pona nini tozo ekisa nzambe wana soni. Bobo tala lelo siko orgueil na place mimio. Ozomona ka maman no pamba mais tu ne sais pas ce que ta maman gardé ou réservé pour toi. Bénédiction na yo eke mupandi. Yo moko sali nini otiki bénédiction na yo ekende vini lelo abimi ganyo. Vini. Est-ce que to loba nini? Que Vini aza mo amabe. Non, parce que Vini était là quand la maman souffrait. Vini azala ki wana. So botel était en tout cas Vini, félicitations à toi. Pour Vini pena donc à côté que somona ke muta lela ki penza ma misu a incarner rôle wana penza en tout cas non. Congolais botama congolais kelengi penza. Il a incarné son rôle trop bien même, je dirais même plus. Félicitations à toi, belle vie, parce que aux Orapenza, tant aux ça casting na yo ebike so na tiango bo o teta. So na tie o teta ngo. En tout cas, félicitations à ba acteur nyonso boza ko incarner ba rôle na kati ya film na biso o likamo na mabele. Mutu na mutu azwa parti na ye la famille. Total ngo kate tozo seka. Mutu na mutu azwa ya ye leçon. Mutu na mutu azwa ya ye leçon. Eko suki la bango ndenge nini. Tangu bobo komona ndenge azaki même ko dénigrer muninga na et tout. Yango nga na ebisaka biso chaque fois que ne néglige pas la personne qui est à tes côtés parce que tu ne connais pas ce que demain lui réserve. Demain appartient à Dieu. Lelo yozo dondwa. Omoni mutu aza pembeni na mutu pamba. Po lelo somi mutuka. Lokola ndeko aza pembeni na aza na ngote ko momona mutu ana beauté aza sumta niveau na ngati. Mais tu ne connais pas ce que demain lui réserve. Tu ne connais pas ce que demain réserve pour les gens. Donc, nous devons savoir comment vivre avec
nos prochains. Nous devons savoir comment être avec ton entourage. Et si kozali to boy te mutunyo so tout homme pécheur, mutunyo so tozana mabena eme, bolamu le kaka ebele, bolamu futaka. Bolamu vini botande bolamu futa na sepela na nzembo fona biso yemba. Bolamu futaka ya bolamu pola kati u. Bolamu pola kati. Bolamu vinya banda sala, il ne faisait pas ça parce que peut-être Azaki n'est l'autre côté, parce que non, parce qu'il avait assez de temps, tout et tout, non. Na batan na bande ko lekisana maman ani pendant maladie na, il pouvait aussi aller chercher l'argent parce que c'est un homme. Mais il voyait que non, il avait un cœur d'un homme. Motema ya kolinga. La famille. Motema ya kolinga, c'est pas donné à tout le monde. Mutumsu so lingo kana mbebo, mais pas dans son cœur. Mais on a vu que Vini aimait vraiment maman Annie comme c'était sa mère biologique. Mais c'était pas ça. To tirer les sons. Bateau bazan na comportement ya bobo, tirer les sons. Bateau bazan ko retrouver na kaya maman Milo, zwa par na yo. Bandeko obozo retrouver na kaya papa Serge, to zwa ba par na biso. Ba oyo pe baza ko se retrouver na kaba Pierrot ni Pierrot. Pierrot za mutuloka ngabe nga omba puka nuinga. Ao buaka ao soyo ao fula. Il est verdict, ba bango bongo véridique na ebité so ba lo bango bongo. Donc il est direct. Ao lo balikambu non eza yango. Ao banga na été OK derrière ton dos pour aller dire de n'importe quoi lo bango boy. Mais l'équipe a été l'équipe, mais l'essentiel message n'a pas passé. Donc, la grande famille de B52, lika mona mabele. Et kosuke la milo nengeni pour jusqu'à là nan basombi mapante bazana nko enjoy mbongo bazana nko sepela na mbongo. Bazo sepela balobie bilengi ba manquer na papa leki na bango pona mbongo. La grande famille, une chose na bakisa. Sokoza na mbongo komona bato ba pembe na opambate. Komona bango pambate. Oyebi lobite. Hein? Oyebi lobite. Lobia mutu nzambe kanda yebiango. Excusez. Destiné ya mutu, destin ya mutu, eza epa ya nzambe, toyebi kote to wuti, toyebi place to zame, place to okende, toyebi te. Alors, toyeba nenga kovanda na batu. Toyeba nenge ya kozala na batu. Film soki na notali yango la grande famille de B52 la mignonne officielle nazo recommandé yo kende na lombango na Bellevue TV et comme dia na 6e épisode le 31 août film na biso ezosi la lelo et lelo déjà 7e nango ekozala donc première eza déjà wana 2e 3e 4e 5e 6e eza wana kende rattraper ozwaya yo mwa eloko evanda na kati parce que ba film oyo eza ba film moko éducatif eza ko enseigner eza penza ko enseigner je le dis et je le répète la grande famille de B52 la mignonne officielle yo mutu oyo mona batu pamba yekola yo mutu oyo zaka na respecte na mama na yo na tata na yo yeba ke tata za nzambe na tata na yo aza nzambe na oya c'est Éphésiens 5 le biango hein. Éphésiens 5 je pense si j'ai une bonne mémoire et le bi enfants obéissez à vos parents pour que vous vivre longtemps nase na mokili. Tout le monde qui bobo tellement qui a bandé de ako simba mbongo akoma mona mama ne lokwa mutu pamba. Akoma mona mama na lokwa elo moko pamba. Mama omeka ko loba boye a aussi kakutata mama si sa maloba te kati mbeli. Tokotala isika nini filme oyo bobo ekosukela ye. Tokotala isika filme oyo papa Serge ekosukela ye. Tokotala isika maman Milo 50 ekosukela bango. En tout cas la grande famille je vous recommande encore une fois de plus allez vite chez Bellevue TV.
Allez regarder notre film Likambo na mabele. To sakana na ba héritage ba parents na biso batike la biso te. Biso pe tant que ba parents faut to préparer futur ya bana na biso. C'est le mot très important, très capital. Voilà la grande famille de B52. Nalinga bino ya mingi, nalinga bino la bino ya trop. Ceux ambano a liboso non se moka au s'abonner. Un grand merci à toi, Balobi, Steffi Chims. Steffi Chims, l'international VIP. Une petite sœur, pas comme les autres. Merci beaucoup à toi. Et un grand merci. Na bino batonyo surtout bo pesa biso confiance. Soki zambala liboso, aimez, commentez, partagez le lien s'il vous plaît. Ne skippez pas, ne faites pas passer le publicité là. Et ça la bien ba publicité nande sunga biso pona nyomo bo comprendre ka. En tout cas, merci bozalawana pona biso. Nzambe pende alola pambola bino Esther Mavax. Merci beaucoup, tu es dans mon cœur, ma chérie, ma soeur de notre mère. Merci. Nzamba pambola bino B52 ana pona bino na ebisa biso toujours que lobi ekoleka lelo. Elikezaka na nzambe. Lobi eza ya nzambe. OK. Bisous kuna. Aïe. Dark Laura. Baby Dark V. Aza nape. Jonathan Dembo. Bazawana. Wana banotanga no baleki. Lydia Mosso, ma copine privée personnelle. Azawana. Toujours. Voilà. Merci beaucoup. Tokutani na balasima. Conseil gratuit. Kota la théâtre au tena. Fan, faux fan, ko talango te ka aussi que le bolongo la stress talango tirer leçon moko na katiwana pour l'avancement de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Oh la mignonne,